Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Nga na monaka bandoki. Et ça dépend on a rolula mutu moko boye pour surtout ba modèle na ngeza neti Nagui ya Taratata na Michel Duquet on a besoin de ba modèle o ngai na lobake asuna comme le bateau na oya komaka koko wana na nimka radio na le bobo za ndoko lo balibanga mais parce que le bobo za ndoki na zokota na mama ndoki fumo oui. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes et bonjour, dans le monde entier. Bonjour, na bande koto, obasi au portiton na debisa senet moment. Debisa ibino mboka na mboka ezaka na bakonzi nango, biso zaki bakonzi, basiro na bangola, bakeli tsumbu témoin. To zaki bakonzi kotona, to coloniser Angola. Mais pas parole, ça ça parmi banka. Il y a Paris, à France. Oyo asali be fort, il y a danger. O bato ba ebita senet moment boyi bango, siko yo poto yambaye. Aza vie oyo to kutine ba mboka oyo alona pe avandisa. Indusa lona pe avanisa indusa azape parmi ba vie on a yoka trop pour na musala oyo donc fidèle internaute rester branché pour ka ba question ne biso répondre biso ningi bolingaki to yambaye merci na Elodie et Fefe na Hambourg et puis bobo sanati bo s'abonner na chaîne YouTube na biso sur la vérité TV la chaîne où ils ont promettre tout bon invité à boyer sans polémique ils aura la vérité donc tout bon sur la mingi vérité. Merci na batu tout bas opportunité na batu ba partager biso. Merci dans l'avance. Toyamba pas paroles Kolofa Villas. Bonsoir V. Bonsoir Miguenyema. You're welcome. Ndebaloba na bamboka international donc soyez les bienvenus quoi. Na Bamputo. Merci Papa Ross. Bonne santé non. Santé pépélé hein, à part vika ba maladie ba star ya changement de climat betenga mikolo. Moi grippe ka oui ba star ba bela ba grippe. Donc betinga pe donc comme nana aligné wana fallait voilà mais ça va ça se go bien voilà yo zan kolon pour tous akolo Paris pour tout la vérité il faut expliquer ce sur MBB c'est la première fois ba internet to balandaranga ici on en France ba on ba mesala comme on a ba émission dans libanda ya France na balabala tout ça mais au MBB na kati au présenter ce pèse tout ça rapide en tout cas ça peut occasion mo ya bien et puis yo la chance parce que ils a les lots prise ya fonction oyo nazozo na kati ya temple et ambiance ya Paris oyo babenga tapis rouge ya PDG Freddy Mputu muto asimbi ambiance à Paris ye atalaki ya lobby poto pesa siko makambo na ndenga Paris babaki papa osa ya kozwa fonction donc na kati ya tapis rouge awa tozali nde na kati ya tapis rouge place ambiance evandaka place Paris vraiment bato ba se retrouvaka ba pesinga ministère ya ambiance na tapis rouge to ebi keza eza boîte salle autoro benga ba événement za la ambiance les gars ya ba jeune communauté surtout na ba ka communauté congolaise na ba ivoirien na ba nigérien département il y a pas par na tapis rouge za pour to comprendre ça marketing to disons côté promotion nero le bio na marketing parce que tapis rouge ezaka ka musique tende bato ba ebeli parce que déjà tous les vendredis tobeta musique congolaise samedi ça boîte dimanche ne to lelo et ça rappelle musique congolaise donc en live mais en même temps tous appena ba salle de réunion to appena ba salle de fête restreinte donc gros appena fête no mo VIP tous na ba bureau donc mona ba organisation eza ebele bazana tous na restauration donc nazolo ba toza parce que dans ça déjà na kacha organisation donc soumuni ba département na nyoso pour ekomela ba congolais il faut mutu moko oyo akokoza la wana pona ko panza sango oyo ba ke ba bureau ba location ba bureau za ne joningo yebo ne bi on na force mo na vitesse le lobby okoza na poso louer bureau o lukanani Freddy Mputu pour ebi ko ba mettre carré moko evanda et puis ebi ke Moïse azawana en cas de manyanga nyanga na porte soka lelisi kaka ils va mettre ivoirien tala ba mettre ivoirien ba mona raté. Donc, merci sécurité na minute assuré sur le na tapis rouge peste aux anciennes pour moi ba maître Moïse bazawana pour na makambutu etali ba kilia sécurité ya kilia tout etali kilia pas parole c'est internet on y ba pourquoi bien ko pas paroles pas paroles eza comme moko euti
nakoloba eza mélange. Normalement nga komona ngai na époque moko boye moni nga natana okola komona ngai ezalaki oyo batutu bazalaka nango ndenge ezalaka Freddy bamasa mosusu di frais oyika nde tozwaka basiri noti mais na bamoment moko boye tokomoluka kombo moko boye eza na gaz siko nga nazwaka kombo moko boye mudisha panibo moni époque keseremba mudisha panibo nga nakominaka mudisha siko mare na biso po aflate nga soka linga tinda nga le mosusu mpo nga batindi nga nakesomba pondua wana jeune homme babogar mais amemi kitunga atie mpe pondu mpe mare na bango atindaki donc tellement poli mais soka bamare sikoya komonaki na komokola bamashine afufu bakotinda osu toke nika badi mpo nga nika badi badimine yo mema sanyama sikoyo babadi yango mpe yande ni bikedi te fufu masango quel soni mpe keluka mai yebi maintenant na quartier te bonga mana kolina mambo keluka mai te na ndenga mabe te kolina ba pompe ba biloko na nyoso mais machine abadi nde to akina ona palente wana nde pendo ko sentir penda ke o memi penda cantine penda bo yima masango jusqu'au kutana bana classe na mina basi zo niveau diminution tant na komo kola siko mère komo pona pe mama otinda mais mo pondu okoke somba matembele pe mais siko po tinda nga o mona fa flatter nga che papa mudi est-ce que tu as bien papa mouding et ça va bien pour maman mais na comme yo on est Jésus mon dire jomo ko boye chimula ba diamant ndire jomo ba kenda ka chikapa steka bandakala na bité ote papa moudi mère na yo kongo ka pona mère mais ce qu'on a moment moko bona kutana na jomo ko boye na sefa ba refulaka e na Angleterre akendaka mikili na bateau ce qu'on akomaka cha Angleterre mais ba refulaka e akoma na mboka mo Liverpool parce que toto aki ba âge wana na que c'est fan à 18 ans kutana jeune mo ya congolais Brazza a uti Londres ana ba âge nanga mais ya azusi ko kombo moko livre sterling parce que mo na jeune mo ya âge na uti Angleterre refoulé mais comme on a livre sterling parce que na yo kango gu na bitenga pe funa comme na kombo moko ya bandengwana ya baniance ko Rolls ebima wana na bitenga sko yelo ko livre sterling nga Rolls enta siko na mona komi mudi Rolls mais na mona neti mwa côté moko wesa neti mwa mboka na longoli siko papa o mère azako benganga papa mudi naza kolinga ngote papa mudi wana nazika papa nazina Rolls na komi papa Rolls olongo Kinshasa nini po déjà ndio biso na 18 ans na Brazzaville olongo Kinshasa anini otamolo wa mboka ni poko ma France bon wana na kolo bangala bandi cascade na 1984 poto na ke Brazza ezaki na boule na ke ga Brazza na kepe na bona ke mikili o mais partir à Brazza oh mettons le kiton yo biso tete que non na kolo bandeni biso zane de balemba pale c'est-à-dire ozotanga na bekola danger ozana ba sac ya danger ozana ba ketcha danger mais yo olingi osala makambo yo ezobimane je ko machucha oko point olingo sa makambo âge noté donc ezosimba te soko fonga moko na sala ngo donc tana ke Brazza na boule ni na ke pona ke mikiliti mais otango ke kuna yo zo kanisa soko ke yo beta ngo ga dada mo ke kuna ke mona pena ke komi likemba enta mo zo nga sur retour au pays ezate comme ça mobali obandi souffrance wana mais monika tanto osana ba famille moko eza na logique moko boye ba lukaka bazongisa mwana po ba ebike eloko ezosala eza folie d'enfance bazozongisa na raison omona balandinga bazongisinga sonchiki mais tellement naza na molimo moko afuna tambola banchiki yango mpe nazoumela te donc c'est-à-dire naosala basima mo on a depuis année 90 nde siko ton na justement ba d'état na ngana ba retard nyonso pourtant on a 90 on avec ba retard donc na ba retard nyonso to na lobi bon siko na ke ko tambola na bandika bitambola tambola na Congo okebolobo kati Brazza mona zongi Brazza mona bimibo na koti chikapa mona bimibo emwabu mbandaka nga wana na bimia kula gemena zongo Centrafrique Cameroun na bimiko ta Tchad na pasoli Nigeria ngana na mati Lagos Benin Togo Burkina Faso bimisusu nyame pepo mikili on comprend longue histoire de ouais mais ça longue histoire parce que na lingaki kana kende mikili donc
comme on a déterminé il a empêché les a quitté ça là tout mais et simbate tina comment awa mais je crois à propos combien de temps quoi diémé na bambanda kati au monde en France en tout cas parcours on a sur liangai 3 ans 3 ans et demi hein. Tous les parcours voilà. Par chaque côté na okende na obotisa moi zala mais na ika na condition moko chaku abota na bombute na ko koma jamais kilo donc na pena ndeke tina ndenge na kita awa ndeke na tikata o ni charge mwana moko boye azaka kota Ghana po mama sebele batika ba misu batika la po akomi na bana na Ghana o senti pena ke pecha zo beta ki Ghana me mwana Zairo bika oyo un jour ba obenge Kanambe. Merci pour parole c'est ça les biso bien koyeba parcours na yo et puis na cœur ouvert quoi pour mon papa parcours aboye moto muso ki nango soni mais pas parole ndingaza mais habité biso déjà parcours et ça les biso souka na bien pas parole sur onyati France précisément na nini ça dit combien de temps en France a te au moni na biso boye et là le parcours na koyo ki nango soni te parce que parcours na nga na fier nango makasi mais année siko na pesa soute comment neti o ba yuma ba profiter o ba na puto ba neti ba kelin tumbu ba yebi papa Ross depuis quelle année o pa yebi papa Ross a yebi mais papa Ross a yebi makambo mputo na pesa so année pour ba tumsu baza au mona azane na 20 ans mazo 40 ans donc to banda débat donc so na bi na 40 ans ya o 41 ans donc ay ba et puis nga siko za que je suis né à Roissy. C'est ça les trucs. Donc pour tout nanga, on a habitué le parcours. Malgré parcours voilà, mais je suis né à Roissy. C'est ça les grands trucs. N'a pas pu comment venir né à Roissy. C'est tout. Et ça lui chaud bien pas parole c'est. Gouya musala o ya presse na peso gouya lengi presse. Pour tout le monde pour fonctionner na tige. Auto fonctionner na tige mon même biso na tige. Gouane ya tige et puis gouya aussi les missions na peso en France. En tout cas na koloba depuis na botama nanu na revate ke na comme journaliste et ça impossible na reva ngote mais koloba ke na pesa nga gu na tala pe ba journaliste o na sepela na bango ya Congo ya nini ndenge totala ka ba émission na TV na journaliste ça va bien ya ça va bien tant pe na poto na tape journaliste ça va bien mais sauf que nga nzana eloko moko o nga na lingaka mingi na biloko nyoso to ezaka na mokili na kanisa ezandule ezelo wa liboso mais na kota ki na mambo presse teke po ba pesinga gunga pe na sala non na kota ki tangu na remarquer ba komi ko déformer histoire po nga na mtu akala na koloba na pédagogue na yebi ndenge il faut donner une information parce que enseignement ça tu donnes les informations aux gens tu enseignes mais tant on déforme l'histoire et comme tu as faux. Par rapport à quoi? Par rapport à Ndenge journaliste ou Bazoya. Parce que moi j'ai vu l'arrivée de tous les journalistes. Banana grand leader na bango Zakari, tant ba onyata na poto. Na moni ba onde ba ya, na monde ba sala parce que to ba on ba tefakin, tout le monde a ba image, ba pourquoi ba VHS. Mais tant ba comme déformer histoire. Na bitin, ngafuna ya na beta vraie histoire oyo. Il y a des jeunes à Congo, donc ces jeunes à Congo, de Kinshasa à Paris. Na ebi Kim, na pe mutakala, na nenga pi esprit, et puis na pe sou mutakala. Ah donc, na ça vraiment à cheval. Mon âge na ngai, la moitié Afrique, la moitié poto. Donc na yebi moi makambo, parce que non mon la télé bien te comme biso to bateau to linga te que sou ba déformer likambo. Mutema na biso comme aneti ebouyi o kasana jaloux keto te nenga éclaircissement kota. La côte va faire la vérité côté donc na koloba naza lokola mutu ali boso oyo atikala ko sala preste atikala ko simba mikote na Congo azaki journaliste kaka boya comme journaliste po bango tu baza utaka kini nde basaka ba émission ba mise ba na Zénith les karabongo mais ngasko ba monika bu na comme journaliste sko démarche na ngezaki po na beta masolo frère parce que tant bazoya bazo sala ba émission et zo zonga na kin attache ezaki plainte par rapport à qui fanatisme ba mema qui est ayaki déjà na voyage ya visa ya groupe azo raconter ba biloko moko par rapport na kota ki bongo tige et yaki par rapport ya na sala chronique andule na mona ki ngo pa Zakari asalela ki ngo un moment kaka pa après ali mona e
avec une politique, tout ça. Donc, tu j'en dirais, tu calais nango, mais comme pe ngala linga randoule, et puis indusa on ngala panzaka, et kendara bien pena. Ouais, il dit, bah ya ba so ba focal. Et donc, il définit ça qui bah ya ba so ba focal. Et puis bah ya ba comment so ba focal, ndeti jwana sko. Donc nako ba sakara bimisa ki me ngande sikoyo na kumbela ki yango. Mais nazali idole ya Zakarité. Pour batumi ba confondara. Na bimi na presse si ma Zakari. Zakara zalara déjà, ngana bimi mais sauf que différence zakanga na Zakari, ngaki yanke tout nebiti so to ko bengo ki yanke. Parcours to masolo na ngana beta ya banka. Exacte que na vandi na coin na outil classe na tangi belé po Zakari ba tangi belé, c'est-à-dire azaki na tango kende ko tanga. Donc masolo ki yanke betaka ayoka ngo na coin. A participer, à vivate, c'est que biso ba yanke un mocha so gênant. Ce qui na monio, ou beta masolo mo bo tam su ya parcours. Ya bato ba uti tiriki ba lekina ba dingi yo dénigrer. Mais galère ya mona. Oye bien ngote. Le msuko mo beta mtu mo bo akenda ngola bana ko chambongo na fokolo. Bon, je sais pas, est-ce que masolo zo beta na galère o mtu na za mona na zamba. Au côté li solo mutu obeta ngona mburiema. Mais au vivant ngote. To o lati li solo o komi yanke. Obeta masolo ba yanke mais yo vivant ba yanke. Parce que côté mo boza logique le bio za mythologie yo boy. Mais ndene ngo beta masolo ba fa quoi. Pour beta masolo ba fa quoi, faut vivre na ba fa quoi. Ne te so comprendre. Hein? Ils étaient que yo yeka bo ba jono ba teka ba non, ba jono ba zaka ba miyibi. Mais faut vivre na bango o mon événement lengi bazo yiba. Kopango les gars nini est-ce que au lieu ba droit de lei aux gens muyibité mais les faux monaki kaka mais faut les droit de lei oh yo pourquoi les droits de lei yo za muyibité te na ko expliquer ce que no ko fona les droits de lei po ba ya yo to fanda na bona parler mon po to futa parler les cher mais ngana na cop na sara mais ya ibaka mais no ngana moni ba makambo nga fona les droits de lei po sombila kwei nanga na bango ba okanga biso comprendre pourquoi na les droits de lei mais c'est ngana muyibi. Est-ce que vous participez? Est-ce que vous êtes exact ou bien vous déformez? Vous déformez. Il y a un ministre qui comme les gardiens du temple, police de la presse. On ne peut pas comment on est développer. Favelas de muchachalados parce que nana favelas. Biso tout na favelas. Ba te bele ba ya ba poto solo pena ba kota ngote. Aza périph ezali wana mais ya sala périph naï. Aïbso longo mambo Galaxy, aoya tapis rouge, aomona Papa Ross, aomona Migenyema, aomona Kelin Tumbu, aomona Patula Suba, aomona Batuana, soka sisi akelala, akemusala, c'est fini. C'est ça son poteau. Mais poteau na mambo belé. Poteau na mambo belé, yoza parmi banka ya poteau, ya pessono merci premièrement pour pessono opportunité pe ya royamba bo ezali panangu baté, na ebité so za habitué te mais ezara passe pour muta yambayo, mais nga quand même opesna rendez-vous pour respecter le luna yambiou naza na esengo ya trop merci na ba tout bolanda bisa c'est net pour moi Kelly Tsumbu OGF de Paris na Suisse tamoni Blaise Ziboma na pesimbo te Blaise Ziboma nzambe na biso mibali mobala ma pasteur et puis Big Tsumbu na Suisse to PCP mbote na Tirki guerrier Sarbati guerrier kanklo kakonde ndeko ya Viki kankonde ba famille na ngai mambo de Diblin pour sombi pe ba yoji mikolo ya nouvelle collection mais mikolo le Vuitton te zo cartonné to profitera to kota sur la forme fait na bisi laisse tomber mais omoni ba mambo de Diblin ba fidèle ya yoji mais yoji ce que vous venez ngana pena tuna na yiba entre yoji yamba moto na ba griffe loko ba Louis Vuitton ba Gucci ba Galliano ba Disquaret différence ya prix pe na ninge pe moi likolo en tout cas no yebsoko ah na poto focha on est na mutu elamba nyonso déjà le kolboso foye belamba mais tika lo yebango elamba nyonso oyo yo okolela so talika prix o mona ga eza cher so yebelanga ba so yebelamba o moni ga na vitrine o talika tisi ndingu sepeli na arango l'air ka o ya tala prix o mona ga nga o mo be griffe on so taliango boye. Donc, les gens qui font ce que tu dis, il y a luxe. Parce que surtout en France, les pays, il y a luxe. Donc, il faut un luxe. Il y a diamant, mais pour commander, il n'y a pas de danger. Parce qu'ils vivent dans leur luxe.
produit na bango de lix wana c'est ça me te rapportera bango alors lix tant balobi lix ezaka cher yango mona nga neti nga lataka na lix te nga lataka urbain nga lataka Dickies nga lataka Vans nga lataka Converse ozomona mais yoji yamba moto na ba Louis Vuitton est-ce que yoji te ka pe cher ko le Louis Vuitton to Louis Vuitton te ka cher ko le yoji question de monsieur yango ça dépend de quel produit parce que soki yo qu'est-ce que ozui neti un père moko ya yoji neti o mambo de diblan ou cholongola wana ça va pour ba combien te nga saka musala na te boni tona poto tona ba sorte belé ba jo musu musala na yekaka kokuta na internet kotala ba catalogue prix bache nga saka musala na te mais na yebi etant que moi na poto bilamba wana nyonso ezaka cher pour qu'on appelle chemise moi yoji et les qui chemise il y a Louis Vuitton na cher mais on appelle ça chemise mais ce que comme ça dépend il y a pièce ni basali on a blouson moko boye il y a Louis Vuitton et les qui msusu manteau moko boye il y a yoji na cher mais côté moko bo chaussette à yoji et les qui chaussette à Louis Vuitton na cher côté moko bo ceinture à Louis Vuitton yoji sali ceinture moko boye et les qui a Louis Vuitton sur 60 €. Parce que bango nous na lix tout comme peut se toquer na Valentino Homo oh ba mené ba yemba na époque yo quand c'est là parce que ba congolais ba zobetelo masolo Louis Vuitton donc se toquer na Valentino Homo yo moko po homo na peke maman na cher mais ce que le gars na ba confirmer ngote na libanda yo le msoko lobake te na soma Valentino Homo te okimi mbangu place ba tutu ba yebi donc yo na zo so na bi ba tebele na ba komi na poto mais nanu ba kota na poto te bazalaka kaka communauté moko bodo même mundele so amunya na nzela ebike c'est les gens des communautés mais pas parole c'est événement autour de Louis Vuitton automone ndeko na biso mobali pona sa publicité komoni talata ki yango eleka na normal la scène non na émission non kombo ko boka moto fele oui pas parole ta ala teki blouson na Louis Vuitton moto liboso ndire noko mobo après fali ya ila tango après ton fali ala tiango to moni fene biso ko felo midepe ala tiango vene biso kofi no midepe ala tiango mais yo ebika ba congolais ba fonctionnaka et comme ba sangisi ko photo kofi ba sangisi ya nini ba sali boyo fait kofi pourquoi la ndika mwana do nebite ozoki onde nini na nenga favelas mais yo boy kotanga kombo ya nani Akim Prince de Lausanne vene biso Akim Prince de Lausanne pesi mbote kombo kimenga omoni na nete na ndenga greco kombo ne kimenga non rien na la promenade ke litumbo ebi Akim Prince de Lausanne kombo ne kimenga tout ça comme voilà Akim Prince de Lausanne voilà bato à Paris bato à Poto ya na Switzerland mais omoni Poto neti ngande na sala ba presse ndena zo bato na yebso mambo bilamba ezali lokola moi spectacle mo boye et accompagnera normalement ndenge ngana sur la rango non tu expliques autre bilamba ya cher ba griffe to ya cher mutako sauter tout ya cher mais basaper wana basala kola mwinde to na plateau ba fleurs eza ba décor pour moi nous aura bon le rôle de décor aussi l'ambiance autozaranango parce que biso to bimamboka ba décor ambiance bien que ba misu déranger bango banini mais to zanet na mutoko Akim na kacha ba défi na bango nde bazala na ndinga ba parisien balingaka lisano ya bilamba po zaka lisano zaka na problème te yenda peya ki bor wana apesi yango soko neti grandeur atie bato un défi mais le quoi peut toza pe na ba musicien so pe baza pe na balara fali pasaki na rendez-vous na époque ndo zo trophée aux États-Unis bon comme baloba lula muninga oye banini kolata donc tokozo mo pe na cadre moko balulaki pe muninga ekoza balulaki Akim fali pas sombi alati na comme kofucha comme les sang bakanga magasin te fali asombi aki na on a trophée et monani makasi et ça li baise makasi na compte ka pe ya lula muninga oye bakolata kofi pake ajongo sko mubimba nango lula muninga oye bakolata parce que le mango yango ndem desali succès kofi soko mubimba pantalon ne munene na yango eza Louis Vuitton bon yo banga ko pondenga fimbise ba poche non bon n'habiter moni yo pantalon na forme longa munene je sais pas une nouvelle collection Louis Vuitton biso bulara ba mbatsa sa vers kala imso répéter ngo quoi obi na pantalon na la tagango année dernière to aux États-Unis sumoni aux États-Unis na la tagango bato babi oh quel filage eza ba haute taille ba filage est changé Louis Vuitton déjà à Blo azobeta déjà ba 8e cote
Vous comprenez? Il y a aussi des soupana, 8e côte. Donc, ils ont déjà fait en avant traité, ils ont coupé à l'élo. Mais tout ça, on a silim. Il y a un long moment Gucci babon, on a bang, on a qui tailleur, c'est une gardée dans tu as expliqué que Batouazan on a silim, mais moi de ces changements qui depuis l'année, c'est que comme Congolais ont un retard. Ah oui, tu as silim. Congolais bazo séqué ma bé. C'est parce que bah éviter, bah les barrières au latango. Tam sous to comment la télé comme parce que to longue d'un silim to côté qui n'a pantalon sauté, to côte ce qu'on a 8e côte déjà depuis l'année passée. Na latango menabi na latango déjà l'autre fois. Tam sous ngomuna exhibition ezali. Et ça, bah, mode où est l'élo. Mais le roi, ce qu'on confie, il a exagéré, il a pas poche. On aime surtout comprendre, mais bah, on comprend, mais pas parole, tout ça, na forme, pour tout comme je déjà vers la fin, bientôt, ça 30 minutes, na biso. Quand on ma forme, que ton âme repose un peu, papa, on m'avait beaucoup, d'autres, mon achevé avec le bobo, a téléméli tous les noko au bazar na tourage de papa Wemba. Bon, yo peut bien si n'habiter sur dans tourage de papa Wemba, tout bon on a payé moi yo peut moi photo moi selfie na papa Wemba mais a téléméli bango tout ba salate ba fenéa mi yibi ba teka bangi ba teka drogue. Et n'habi que ça moto autant la rappel internet, ben impressionné que vous en êtes ni par rapport il y a le bobo ninga ina zéro fenéa avec méchant okoloba aso takina bana mai o bazara na bango na vivre la musique bango tout presque papa Wemba abimana ba femme na bango azo traiter bango ba yuma azo traiter bango ba fenéa et tant qu'il cas na nenga indus ya favelas ben pression ko za netini mi genyema na mona ko saka mission na ya mais na nenga mabete nga masusu na ngezali to beche mission moko na ndena yambi yo awa tapis rouge pour nous expliquer que Freddy Mputu a une place moko que ozo sentir soki au côté Paris olingi oyo ka moi bien oyo moi voyage on de oyambi ndeko auti Allemagne auti Bruxelles une seule adresse 44 rue Sadi Carnot 93 300 Aubervilliers ndevement message na ngana pesa na mona ko saka mission le bobo mais en tout cas vérité za moko na mona pe batu ba zong c'est les réponse mais en tout cas na lingite za net na sens moko ke papa respect à côté pour répondre le bobo en tout cas loin de là na yebi ke zo sala ngombi bah tout va pas répondre parce que tam so ko da virgule derrière papa Wemba so talika derrière papa Wemba moi j'ai mon frère qui a joué là-bas donc il y a quand même et puis ça groupe na lingaka et puis bah tout il y a Paris parce que na yebi marambo belé à Paris mais niveau siko eza tellement trop bas na lisolo wana parce que na kacha lisolo wana atana lobi marambo na kokolo ba important o ba to ba kokolo ba pona lubobo et na minute aux en importance té parce que ils a tellement niveau 0 il y a le bis 0 phénomène mais ngana mon 0 degré ils ont le repère ça puis il est déjà nit na par na ngai batunde bazola mukalelo ce que ça na vidéo mon papa ça tikala na mukadi na tika na mukadi petit bateau pona na beta déjà li solo moko sérieux na sina kangai na basinga na bomba e côté moko bazaka na sali banga moko boye asa zo bambano na e donc asala ki peut tout na kota na ebite so dem ça qui au fond mon papa ça répondre te na zo répondre payete asala ka tout na kota na kacha débat oyo mais na kokisu kozonga na débat oyo yete pour makamna nga sina régla yango régla on a sens spirituellement ou physiquement spirituellement donc il est normalement le bobo zando ngolo ba libanga o tchena kata libanga mais parce que le bobo zandoki donc nazo kota na ndoki ba muninga ne ndoki ave ndoki fuma on a TV il pose ndoki ngala mona ba ndoki mais n'explique autre oh bon ozo commander yo mona ba ndoki mona lo bobo ndoki ayako luka na lobi na yo nga na monaka bandoki nakangaka pe bandoki ce qu'on a expliqué que le bobo aza ndoki et si na sala cérémonie na ye na kangai makamnyo ceci et si là donc nakoki suko zonga te mutu na sina tchana libanga na zonga na solo pour donc na rien à dire na koko ya peneti batunyo sonde ba beta masolo mais non c'est pas ça en tout cas nebi yo linga ba émission ya show ya ba polémique mais yé na nenga poto batu bakufe belé na poto ba mère malubala ba pantin ba vebele ba daya ba tosala nzela ba papa Wemba wana vient na endeti yem taza ko mema saki ya papa Wemba
Ça qui Papa Wemba. Oui, oui, oui. Yé mutu aza komema saki ya Papa Wemba. Yé mutu fo abetela bino nini ezalaki na saki ya Papa Wemba. Bref, na suki wana. Merci. Ben, internet, vous comprenez, c'est juste impression par rapport à ma caméra de internet. Vous avez monté internet, tout corps sautant au bon côté. Tout ce qui est sur ma caméra internet, tout bando dukayo. Quand on a place de monsieur, vous avez un tapis rouge, tout ça la analyse. Et puis on la qui rabiso, on explique rabiso pour me le coûter pas à moi trop. Né aux aramota pembe, moulanga pembe vérité. Mon soit roko ça, tout mon soit rolo ma bé. Naissance tin que autre d'habitude moi vérité na lumière par rapport à ma caméra de la communauté d'habitude. Keba le vinga za moulanga pembe mais ngape na yebi ke mwana soki vérité leki mingi na monoko bakoya kobenga yo te yo balinga la terre yo moni bangolé ou messi Fabiola le commandant te mwana soki vérité leki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita. Mais pour tout finir de l'eau petit non innocent inosbi nepsu azo clasher vers bi nepsu impossible aratana ifali pour fali kolo kaki paka kokolo a cracha fallait répondre était mais de l'eau niveau télémédi bill on dirait bill a joué momi la pression de gros années tini comme on a décidé moni ba respect on a payé ça rayo banda na ngola natala rayo na bité TV on a mérité ba respect moi mboté moi bon dimanche pour vous avez au lobby surtout couture na musala oyo mais de l'eau mon na innocent tanga zaki na mona mke bida osala ba succès bida zaki bid Macintosh mais a mérité ta respect impression par rapport à makamona yango moni na ucho biso ke pona nini na kotaki na presse ngam na sala na nga presse te na Congo bien que na utaki poto na zongi na ke comme journaliste po bango to ba journaliste to mona wana to beta na bango na ya pe bona zwa pe batu ba air na bango okipe batu msu ba doki pe ba longoli bango pe ba boulot na sala makambo wana na ndenge ke na zala na nga journaliste te favela nzela mutandege ya uti poto aye bango ponga ba ya kolukanga na ndabo na beta DTL na beta télé 7 na beta raga depuis na en tout cas na nenga seva TV na beta TV likolo mais ceux qui na kotaka presse et ça te pona ndako lula mutu moko boye pour surtout ba modèle na ngeza neti na Guy Taratata na Michel Dirke on a besoin de ba modèle on ngai na lobaka ke sona komi lokwa bateau na oya komaka koko wana nani mutu radio comment nani vieux nani le vieux là Bouvard je sais plus qui. Le vieux là qui faisait Bouvard, Philippe Bouvard. Dans la souhaitara comme un cocon, na osaka émission. Mais ça na comme qui on a maintenir temple. Tant que marambo comme il débordé, tant que jeunesse ba trafiquer bagé. Nous on voyait déjà l'avenir de demain. Ndenge lelo na télémini mona o chucha pour nous mona za bomba retardement. Biso to yebaki ke presse ndé. Et ça inosbi hein? Inosbi il est né quand? Il est arrivé na Kinshasa quand Kinoa azali na système ya eloko za boye alinga chango boye ye boya ye sala ebo kino muta forma makambo wana presse ya Congo oyo ya flatterie oyo ndia tawana complexe à $100 ya complexe ya makambo surtout comme 18 ans nango et vivara na ezaneti marchandise na bango eza polémique. Alors, il sanga inos bia utu bimse logo moko et cartonné carton nanu et salamate po logo inos bia utu sala yo nakei tina tapis rouge et salamate mutako sote biso to zaka o lo bia salama aya we sanga ke et salamate ya ba millions de filles au moni wana et salama na te po Saddam pesa la kate. Et donc, si on le vit dans le salama, na ebite au salaka ngona Facebook na ya Nintendo, au salaka ngona Facebook ya Minitel, au salaka ngona na YouTube nini. Et salama te pecho na saliango, c'est normal siko yo batu o bali aka sko na polémique. Ba koti bokilate. Ba obimisa ba misunit. Pecho na benenga yebindula Congo. Faut beta batu baku. Bango pe babili babeta baku bila uto so baku auto beta fiene kaluchi baku yebi relation bil na kaluchi est-ce que bila ko beta kaluchi baku pona nini pa ko mina ba jeep pa ko mina ba nini bonso ko kama neni no sabeti biliku so ko kama nini inos a chrétien vienne fali pendant que yo mo lobi ke kakipa kokolo yem ta pesa ka makambo parce que ba yom to lui po cholo bango pe bien. Ce que chrétien fallait que pesa makambo il ne se pas yoka
parce que na minute azana eloko mo ekangi mokili so yebsanga likolo indi mbule ezobeta yo zobo te mbule ebeta te na ozo imperméable te na ozo parapluie te mais kota na tapis rouge mais eloko yango so otali bien ekangi na omondi te mpo na Angola ezobeta te obi yo muta polémique non mais na Angola c'est clair ngaza radio na zambanga Angola na lito ya Angola na Angola comité et crochet ba mboka oya ba communauté na biso ti ba Paris bien vite fait et puis na mboka na bango ba ba Swahili et ba anglais tout ça siko yo selon yo na mama musique ozo Angola se connaît ni non ba Angola pesa du temps yo lobi monde fait beta na monde les États-Unis pe comité les États-Unis pe comité tala na linga Angola les Angolais je vous aime bien bo bande konanga mais ce qu'on a tout nyoka question moko trophée moko bo ba pesa na Angola ba pesa ta Bob Marley ko tata misa Congolais tata Liquide ba Alpha Blondy comme le trophée ngo ya nini o mise mo monde azwa ngona Angola eza bon pour nous bizi bambwete bon pour nous le Mozambique te ba kutona tout le comité c'est qu'on ngazaka na Paris na Paris ndeka osona biso ba tapis rouge vite fait robeta nango pour communauté za nango vite fait maintenant on lobi monde to tena ba États-Unis na kati ba Angola ba Zambie on peut que pas parole pour te voir na débat ngoté le 28 février déjà na tapis rouge to na musique na biso ya danger voilà tout le monde on a les congolaises donc musique d'origine il y a bled et ya awa ba beta inos bitene ba beta on aime samedi boîte wana obi na no ba inos bi mais ce qu'on a ngene expliquer lo mo omoni siko oza ce qu'on a poto siko zwata na yo omoni expliquer na bi ezana ba te belé ba ye poto maintenant ba comme na poto te po yo eto ndo so ma musique na ne ya world yo ndo te ma so mo Angola ngana bi bar mo Angola te ne bi ka tanti dona Monique ya ba chacho people de Madrid tinto de Ferran parce que yebsanga jusqu'au tozo ngana mo na ba boîte en Espagne, na Barcelone, so na kangi misu mona ke Moscou. Osmosko, musu kangi misu moni ba petit réunion de Bundesmunich. Na so ba makamobo. Parce que yo vite na so mo so sanga na Angola. Yango mona confuser ko ta mo pe journaliste mo bi na Angola ndelo pas parole si yo. Mais petit so na kangi misu na ko mona Moscou. Tu sautes pas parole. Pas parole. So pe na kangi misu boe pou na ko koma na États-Unis. Ngana ko kanga misu na ko mpe na Niamey. Na ko kanga misu na ko na Tchad. Donc limiter ngate il n'a pas expliqué inos et ça rien à voir. Fallait un grand prêtre. Voilà tout le monde est bien. Donc il n'a pas que petit naé. Il m'a mis au poteau. Ouais, bien sûr. N'a pas aux appels le 28 na Bercy. Donc tu to ça. Pour ça na polémique était. Fallait un grand prêtre na musique na biso. Mais n'a pas parole. N'a besoin moi ba 200 fali. Un fali ça me suffit pas. Ma toi inanga yo ka rebelle. Est-ce que esenga nini pour na mission na biso ba ko ka 200 na qualité ya fali. Ba conditions zani. Il faut pas travailler ndenge ino bien travailler, approuver, abimika lobby awa petit moi muké pas yo pe pas monde entier. Malgré non au comprendre que ça déjà monde entier. Donc voilà, mais au comprendre que ça monde entier, ba bosser quand ndenge ino bien bosser, ba bukana te. Le 28 février, eza souka na événement où eza na mboka no ba chance nyozo pesa ndeko no fali pour na date le 28 février 2020 pour na salle ya munene o za ex-Bexi. En tout cas, nasi na lobaki yango et puis concert ya fali eza gagné d'avance parce que aza au top bana basi balingaka fali donc so déjà momi a tio pression na palin beaucoup de la fali ko boulette que fali azambanda na yo comprendre que elle a envie d'aller voilà bouger mouké pour musique na e bersa vraiment ba momi bien et là joko bukanate payer billet na yo accompagner mais na bi ekosimba tout ça c'est déjà gagné et puis toi on attend hiver donc et vous avez l'occasion beaucoup de se réchauffer en tout cas tout est ça déjà carré na mona kutu na mona je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Tout ça là, on a besoin de ça. Merci pour votre opportunité. Donc, le groupe Balasima pour une analyse sur makambo il y a les réseaux sociaux. Tout le groupe Mbaté pour oyibi ko loba na maîtrise à koloba et puis aux répondre biso intelligemment pour na ba internet ba comprendre ba réalité sur les réseaux sociaux et surtout na communauté na biso même makambo même makambo kin même ma musique même aussi makambo comédie tout bon kuta noka donc ba to bona na biso mais ça na place tout ça tout bon yamba pas parole ska so ibo moni promo le ki OK pas parole ça royo c'est sûrement vérité tout bon yamba pour azam moto ba vérité. Tu finir na mabanga ningi za la comme d'hab.
Bon, alors on a souligné, dans les sagas Batouké, tous une seule adresse 44, ça dit Carnot, où on a pénétré à Sir, Balobi, au Lekine à Paris, sur le Lekine à tapis rouge, place où on a eu fonction. On a vu ça, il y a le ministère, il y a marketing. Et ça là, on a noté, on a une boîte pour Bouba, qui est ministère. On a soulevé le Fredin Poto. Un pays dans un pays. Je suis boulé. Il y a un Vatican, tapis rouge. Il y a un mystique. Il y a un ministère. Donc, ce qu'on a à Paris, on a ça, oh, il y a plaisir, on se retrouve dans le Congo, ambiance, bah, siré, musique, oh, il y a un qui va pas, ou qui je sais pas, les États-Unis, wapi. Et puis, n'habite, puis sécurité, c'est bon. Pour Paris, Kenda Sangoma, bata Suisse, balela Bigansumbu, les Zibouma, Paris, non, on a Keba, place, mais le Congolais, des stress, badim, pas moulang, qui migé, faut Keba, quoi. Pour cirer sur sécurité à côté marketing moi sécurité à cirer donc qu'il est sur consommer il faut consommer si ça matière qui belo kana o signaler mingi ko langwande libandate oya ko kote la batuna ba côte o lukla ba tout ba problème mettre coach ndini muta côte na côte batumso baza maîtrise comme liboso ba ya boîte à serrer corps on dirait à côté na bambila. Tu me dis, allez, aïe. Ça fait conseil pour la communauté. Kolangwe la libandate, oya ko sala ba kotawa, oya ko bundawa, o nazana ba paquet nana ba mettre té. Moni Fredin Poto international. Ah déjà système basala, ba mettre ba tchadien, ba ivoirien, hermo ba sénégalais, ba guinéen. Ba on peut ba liter, ba pena ba kisna, ba on pena nenga ba Guinée. Ce que baki ça va congolais ni le auto remarquer et simbagate au moins même de kabo aya bisi mobula suka yoka ba betie tia côté na sakar donc côté on a ici ba arranger et puis biloko ngo sala masute pour ba yebi déjà répondant à awa c'est pas un endroit pour faire ba mobulu c'est vraiment pour ba cadre na peut-être ce que toi na ba salmon na sekuna mutumsu akozo yo obi ke ju musuto ba bazaki George Weah kota boulege George Weah pas waka Waka te George Weah le président de la République à Libéria. Moni siko yo boulé waka. Il y a commerçant et trafiquant on a solo ba. George Weah, il y a président de la République parce que Fredin Poto yo en ambassade. Ambassade déjà bar moro. Bon voilà ce que c'est pour les vrais parisiens. C'est les nganda les plus anciens de Paris. Oyo un tout congolais ouais vivement Paris il doit connaître propriétaire dans Moscou Fredin Poto. On se comprend siko. Donc à mon âge George Weah à ça la connaissance de George Weah tant azaki na joueur à Paris. Ce que batikala na amitié. Ce que boulé que président Koko yao. Parce que c'est un sécurité ndeni. Parce que George Weah lingali kaka tilapia batumba na makala ya koni. Makala koni sali. Mais il y a tapis rouge. Pour la restauration, ça, tout est allé, madame tout est allé. Donc c'est ça que l'Iloba Souka, on a vraiment. Tout panza sangoyo, et la société congolaise, tout est des communautés avancées. Moboulouté, tout ça en pleine ville. Ne venez pas souba chez les voisins. C'est ça les comportements qu'on déplore. On dit pour nous boire à Mabanga, nous boire à Mabanga, on peut se trouver conseil. Omeli, toilette ezali, marambuto ezali, ne sortez pas dehors aller pisser devant les portes des voisins. Parce que yo subi okei, adeno yo tikiwana, est-ce que ça a Fredin Poto? Est-ce que vous avez adeno ya tapis rouge? La porte à bateau. Lobimbi la contravention. Nana sali marambuana congolais. Est-ce que ça rwandais? Tout ça en plein Paris. Bah pesaka contravention ce qui police a vu aux soubanami au moment on a 45 €. Ce que l'équipe a joué et comme 75 €. Donc to côté bilo toilette il y a propre bilo tout est propre. N'allez pas pisser dehors. Donc c'est un peu ça. Merci na pesi moto na gacho noble nobicité d'Alessa. Merci Nayo et puis félicitations na mon mouvement que aux amuto à vitesse. Nanda monoko na Angola migenyema papa ngeli donc nazaki déjà ko sepela mais na kuta no fara en émission na sentir que papa ngeli bendo ngelisi. Merci. Gacho noble nobicité d'Alessa Douve Moeni Kelitsumbu OGEPS de Paris. Voilà. Nangana bosana la negra mama la negrita talara.
assistante, donc, il y a Liboma. Ministre adjointe. C'est un signe dans mon cabas. Qui toque ça, les bichons gacho noble, nous visitons de l'essence. D'où veut ni ba collection vient et puis la piste de tout le monde est au bas de l'émission et puis vous partagez bichons tantine maïs ni mancambo. Tout est possible de nous botter tout quoi bon. Merci. Allez. Tokos.